Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Balandia Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous. Rendez-vous na Kitata. Boyebi bien que Toyaka toujours avec des problèmes. Donc Biso Moussana Biso Zali toujours koya ko informer bino et puis koya ko pesa bino ba connaissance par rapport à ba hérésie et côté déjà dans la République démocratique du Congo comme ko ronger et comme ko pesa passe parce que beaucoup de gens pleurent. Batebele, babungintela, baibisouste, bakosala nini. Et Toloba qui bientôt recourir toujours dans l'écriture parce que la Bible nous a déjà enseigné toutes choses. Malgré les lots, tous un écran prophétique, il y a des nilés sur mes Bibles, ils avaient déjà prophétie. Oh, et l'Obama, déjà bandakala. Oh, yo mutunyo soso qui a mis côté dans la Bible pour comprendre. Makambo to komi komona lelo parce que nasina annonça on aloba eza nango bilembo 2 Timothée chapitre 3. Vraiment na zuba appel bato ba benga ba birande kitandeni ovaninye pasteur abeti muninga ne coup par terre. Coup wana ni eza ba kacher donc na soki bazowela mabonza soki zaki likamunini li kofi muninga na mabele muninga pe olia fingeta Matthieu olia lande na Jean to na Apocalypse akezo briki. Donc quatre églises et comme ring ya bitumba. Ba pasteur boto sali binonini vraiment na mboka oyo. Tola na makamba ya ba deux fois to tiki to kota makamba bo to kota suna bobandi su bitumba na kati ya etonga. Na vai na ngai na yoka mutuno baraka mogisha a parler en langue. Mais na ebisi bino obi ti nazo vanda boye na komi koloba est-ce que l'état na biso existaka vraiment na makambo tozomona. Église ya baraka mogisha soko existaka l'état azwa ba moyen azwa ba bis akene na église wana sala ngo dimanche akene église wana abimisi ba ndimi nyonso na église akoti bango na bis wana boye ko lukata pasteur moi ta pas sonika futa boye kota bato na boye bango désormais bo ndo kota awo
nalandi 2 vidéos ya Baraka Mugisha na yebisi bino na posa kolela bolimbisa na okina posa kolela ya liboso na sir na ebité soki na régie to ko senga 2 vidéos to yokana makambo ndeko azosala na mama nzambe nzamba sali yo nini et puis ça no congolais ti kene ko sa makambo na mboka na miso soki soko za Tanzania soko za soki kene osabilo na mboka na binoti poni ko ko kotsa biso ko tuzana na ba problème ozo déranger biso nanu awa na bateya awa nanu après yo lisusu so soko ko lukela biso lisusu ba problème 2 vidéos na sengi na régie ba pesa ngai élément o ya Baraka Mugisha azoko finga batu makamba salité o ngala koba on a 80 makamba salité les insanités azoko finga na sima nango alalali na sabani ko parler langue ara mamba salité o to banda ko na mir na batinel yango makamba zoloba soit disant ka prier en langue to kene na régie bon to zonga Brugundarare, makatara bagorabare, la cabra caterera, limbro, zika, brocomboro, cateriri, rakambroko, toro bagangi, zibra cantara bagumba, mbaragade, 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 la caprocotaraba, zamba pambora mutude, rika brocotarare, la cabrogundarare, makatara bagorabare, la cabra caterera, limbro, zika, brocomboro, cateriri, rakambroko, toro bagangi, zibra cantara bagumba, mbaragade, 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 mbaragade mbaragade laka prokotaraba nzamba pambola mutu nyo alina passer message oyo omoni bino boyaka na page nanga kofika nga nde makambo na lembi bolimbisanga nde makambo na lembi natia mateya bobimi bobandi kofinga bana nanga propre bazolanda biloko wana mwasi nanga azolanda biloko wana na kofinga bino batufi na kofinga ba masoka ba mama na bino tiboko bima na page nanga mbwa mwitu nyoso yebi koza na page oyo ya Bishop Baraka Mugisha ba pirate yango te ezaka nga moko na simbi masolo naza na ngoma nazo prier nazo lakila mabe nazo kanga bino ba mususu na kobima na esprit na yena bandako na bino na kangi bino ata na bakingo minui yo mutozo finga nga zelanga na okita na ndako na yo nga na pumbwaka na kopumbwe na ina chambre na yo bola papa joyo la papa ya Bishop Baraka Mugisha toka kwa jina la Yesu mbwa mwitu toka batufi na bino bolongwa na komba Jésus page oyeze akosakola sango malamu na lembi bino soki eza na moto lembi bino c'est moi na lingi bana nanga bakota page oyo na yebisaki bana nanga ba bloquer nga na yebisi ba famille nanga ba bloquer page oyo ba bloquer ba page nanga nyoso na sila na ba kinwanité ba mabe na kotinda mutute na kosila na bino botika ba réseaux sociaux nanga okoti ofingi azongiselio na yebise pe AD azongiselo moto na pumbwe na ina ndaku na yo na kangio na kingo si toka kwa jina la Yesu mbwa mwitu bon sikoyo soki to lobby imputation dommageable oh atteinte soki droit soki ba infraction so ba maître ba bimisela kabiso soki ba magistrat soki ba bandeko c'est vrai que to bi lilo banzambe Jésus-Christ a été jugé par Pilate. Jugement, il y a Jésus qui a deux tendances. Tendance, c'est tendance religieuse par rapport à l'accusation de fond des l'église. Il y a maté à l'okuta, abanda qui n'a pas bétélé, mais qui n'a pas Galilée, à tamboli boy. Pilate a vendu bon, en tout cas côté de l'église et talinate, n'a pas de côté de l'État nini. Oh non, lobby aza messie, so aza messie, so aza mokonzi, so ki mokonzi wana lingolo parce que César siko comme oh ti Pilate makambo nous a flou en tout cas na sokola maboko ha na sokola parce que makambo le niveau comme okendela et comme okendela malamu te to lobaki bilembo tango asuka nouvelle tendance musa na biso ali pour dénoncer makambo boy peuple de Dieu baza quelque part bazo baté sous to kende wapi na kende wapi na kende wapi bazo baté ba kende wapi mais tous on a l'écriture. Mutumo azobanga rande kita eza mabete a prier en langue mboka na biso ndeto za makamusu tolobaka signification nango ezaka ndenge mususu biloko mususu na ko tolobango te biloko mususu tolobanga na Kinshasa na Brazzaville ezaka nango ndenge ezaka nango na signification mususu bandeko to za bana mikete to tika ko sakana nzambe
totika kosaka na nzambe mukolo liboso o langue lobamaka et pas ya bantoma na acte des apôtres. C'est ça l'introduction de l'église et si ko l'église ebandaki na masolo to balangue pe bandaki wana. Mais Bible lobi nini? Bible lobi tango babandi ko ba monoko ya sika parce que na kati a parler en langue et ça va pasteur musu bana on a connaissance et le banzambe te ba interpréter mabe parler en langue na prophétiser en langue. Bible lobi na biso prophétiser en langue, il faut qu'un interprète azalawana parce que mutu peut sa communication avec sa peuple de Dieu. Alors faut peuple ya comme kamba so baka shika baba to ba tazo banini. Alors il faut qu'il y ait un interprète. So l'interprète azate tika kata prière, kata soki prophétie na yo. Mais ceux qui mutu za ko prier en langue, il parle des choses à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Azako lo makambo do yenda zo sona nzambe alo bango na molimo. Mais oh baraka sali o bandeko na éviter ce que ça théâtre tout ça aventure. Baraka pardon na ebi ko zo nanga. Soko mon simbité soit toke na catch ou bien que na théâtre de chez nous. Groupe salon on peut zonyo comme kuna bactéries malonga bazato ko kende kuna na santé na yo et aussi ma na théâtre. Bibana makamanzambe mukuna za wapi mukuna yo moto bandeko ba bubi na champ de Dieu. Benana baraka mugisa na champ de Dieu, ça c'est quoi ça? Celui qui est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Babi na bisoboy. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser. Bon, c'est la nasa net pour on appelle comment mutama net hein. Balobi boy, avant na meka kotala détail ya kotango. Balobi boy mukola Pentecôte parce que na ko expliquer na nous makambo na otanga te na ko expliquer na nous événement et salamaki Jésus bisaki baye ko lobi na bango bozelanga na chambre haute molimo ko ya wana molimo alaka ki bango tango molimo ye babandi ko ba minoko sika bandembo moto bimi bango na mutu. Alors ezaki mukola fête ya Pentecôte. Alors batu bayaki kuna na bapaya bazalaki komona batangi ba crétois ba arabe bazaki batebele batabikole belé bakomaki wana. Alors tango bakomi wana bayoki bango bazako ba minoko ya sika bazali ko prophétiser te mais bazali ko prier en langue. Tango bazo prier en langue et batu wana ba se retrouver que minoko bazali ko loba ezali minoko na bolo ki yanze betama ki yaka elobama qui Congo le bâti louba pele do yandundu kumpala donc et so beta ma propre mais na souka on appelle ça bino détail ya différence ya biloko baraka mogisa sala ba ventir na o bango ba lobakia parce que tant on va critiquer bango ba bi oh bato baza ba ventirier bon moni te ke bazolo ba monoka ba yuda te bazolo ba biloko mo bondi bato ma boma moko bo so le roni bato ba bi no bo zire sa bato ma boma te ngane na sa bo na za arabe mais biloko bazolo ba pena bazolo do dambuba bazolo kila ngisi bazolo ba biloko na biso pena ya kati. Oh. Mais makamni bazako loba. Actes des Apôtres, chapitre 2. Token à verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc pour la qui t'en a fait pour la bleu moisson à la bandaki. Comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Bazako ba merveille. Osko muto biloko lo ba o ba merveille de Dieu. Merveille de Dieu. Alors ba merveille de Dieu. Babito kamwe ba ebi minoko na biso te mena makambo bazoloba bazako ba merveille ya Nzambe. Shika ba comment on a okoloba te na soni parce que mission maman so ko talango papa nga kufa question na me réponse après noko nga ko talango papa tata moi nga ko talango siko ba yoka nga biloko na oloba ye baraka osana tata te osana mama te osana ndeko te osana vraiment biloko so ba soni ça te vraiment hein biloko bo yoki biloko alobe est-ce que langue eza yango o na acte des apôtres bantoma balobaki ça c'est jouer avec Dieu bandeko na ngai hein bandeko na vandi na raison na bible ben na biso na mokola suka to komona makambo na moni makambo ngo yango parce que biso to bandeko s'attendre soki na likambi to ko komona ndenge ba témoin de Jéhovah bazo la biso ba livre ya ba guerre mais Daniel sosolo lobaki bokanisi bilemba ngo tango suka balobaki ezaki nini ezabi ko soto na kati église pasteur bitumba na bisio grave et kende zonga onde bazo buna na ring ya edingwe. Ils étaient tous étonnés. Bakamwe, makamu nini otozoka ba mystère oyo na munoko mboka na biso. Ils étaient tous étonnés, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que pensait-il.
Et ils se disaient les uns et les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient-ils, et d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parmi Batouana, o bayaki kotala, ba musu balobi tozoka ba merveille de Dieu, même musu balobi boti kanabino ba langwe, ba meli 20 pena o pena donc yaki. Nzambe apambola ba découvert mingi zo sala na kata Congo démocratique. Nzambe apesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso. Namonaka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya akobika mais tovandi awa tozali tomona ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit oyo eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Soki omeli kaka cuillère moko na yango ata ole poison na nzoto poison ko freiner poison tango me la deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi léon na Congo moto ko façon na poison azate. Alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende apile olei ata ba poison ndenge nyonso e ko simba lisusu te e ko bima na mitoki pe ko bima na ba voix mususu bozana yango. Poison mususu na biloko tozolia yango peso ke ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soko moi na ndimi eloko oyo po ngai moko na mekaki yango nazana ba souffle mo ba kanga pe na anti poison ba poison ngai mais na yauti ko mela yango nzoto ezali bopikiliki Nzambe na ngai apambola bino liwana Congo na poison bubulens. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser. Mais bato ba utaki libanda ya mboka bazala koyoka biloko nyonso azala bon muto azana interprétation ya makambo baraka mugisha salibiso asale miswa le kaib sabiso ke abanda ko ba merveille parce que ababi babla ko bandeko ba merveille de Dieu mais biloko nga na yoki wana ça va aventure crétois et arabes comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Donc, au baraka mugisha zolo ba makambo bino boyoki wana azolo ba merveilles de Dieu. Vous blaguez avec ce Dieu, hein? Bomo sakana nzambe. Et puis chose grave, ba to ba sala ngozaka ba pasteur aminene o ba ebani o ba ba kombo. O ba sala makambo ba to bandimpe ba saka belé donc ndena lo ba boy. Ta bandimene ba koyoka ba ko silika. Ndeka na lo ba makamba ka bundu walesa awa. So la makamba ka bundu walesa, oh non, yoka ka boye na ka bundu walesa. Mu pasteur abata temi na cher azo teya. Et pour na kabundi wale ça sote ya kitoko makasi a telemi a collé na lamba a mené na kwa mo ba telemi c'est on est un film on ma boketi hein on ma boketi ah ma boké bon mon nité moi no lité ya kanda so ki lité ya kanda ça la théâtre que ça ne théâtre boké ça la ngata na ba théâtre makambona Jésus a terre ba mystère ya ba mystère nana ça tellement ya collé Jésus memi mupanzi et puis ba sala caché ba kata ba so ba boa ki mo le ko ndema ba kati mo ndambo ba tie suspense mais bato ba tala vidéo wana ba ki bokendo tala tango kaka telemi po ke no collé pasteur wana ba tule ba sibi ba téléphone de ba zo seka ba ke no filmer ba blague vous blaguez avec les choses de Dieu hein? Bo saka na makambo nzambe so abom mwandambo wana aza ta rende kita koya na nouvelle tendance abanzo loba alibatini mutu ayena mutu kabi na ko démentir aloba ki to bunda kezaki bitumba te bino yo moko kabundu walesa na Gédéon banda makambo nzambe so mona wapi pasteur azoteya mutu mo amati na cher akole ndeti baliba bunde sala mawapi ozo ba scandale ezalaka te mais Israël kutu zaki ya kotuna ba question ba pekisa pe kutu yango pe
Je ne permets pas la femme, malgré la pasteur, limbo la verset na mabe, mais alors qui soko comprendre que zela autour na mobali non na ndaku. Parce que quand les écoles sont terre, papa, ça non, bien on le bien to comprendre côté. Katana matin non, le bien nango. Expliquez biso, na lobi boy za ki boy. Mais le zaka ndengo la terre, ce qui muta telemi nzamba oloba. Nana ko interrompre. Donc des anos ndiako. Donc kabulu wale sa okola kande nzambe. Parce que babi ce qui muta telemi azote ya, eza suyete, eza molimo nzambe ndeko mi ko lobela libota. Donc c'est que okola kande nzambe. Allez, bokole bokati moi parti, bo c'est la score rande kitaya à cette émission après misago non to bunde na biso tezaki bo tika biloko ba baseball ba lobela kabino to vandi boy matanga ya Marcelo et beti matanga baruti to lo bana clair base succès ya matanga ya Marcelo et zipi baruti o akufaki liboso allez pour pas son ça score succès na bango comme yo musique et beti na cimetière to moni abimi na veste yo oh bandeko o ko sa tête to ndeni ba ke na vele mo aventurer mo ba na pigeon na ya boaki kuna pigeon bon bilo bo sala et que c'est nini na monde entier moi ça monde entier mazui aigle so ka somba kango na bakanga pe o nini ba bena nini na gare centrale c'est ba ndeko teka ba ndeketa bakanga pe biloko wana asomaki aigle ngo wapi soka kena ko joie na zoi ayeme odo mondete na ye bato la so aigle wana aigle bato so banga kutu nzambe na ngamba ba nzambe na Congo vraiment tukomona makambwa et que c'est disque on a ni na biloko bino bozo sala pigeon baruti abanda ko bokola ba pigeon tant so ba pigeon ba ekolela mutaboko la bango ba na bango na stade où est le problème et comme il que non asaki mosala nzambe ki mosala nzambe ne to yebi ngo banda kalate akabani ko te banda ko mwana to moni ye amati ba avion ba train ba boatu ba nini akeko te to yebi ki mosali na nzambe so ekomika kufi na ye pigeon tiso le bon est-ce ko adorer bon ndeka bo kenoka bo ba kenga na za so ko bo meki kaka comme so ampule moko pelaki na bokomona ngai bokomona po eza ba ventile tout ba ventile on a vanda kaka na nyaka na foto kaka musique ko beta musique on beta pa Marie Misamu lelo bato koto ba lalite tomba Marie Misamu yoka musique de baba pa so yemba bandeko comme théâtre po bata théâtre ba salango na mona moko yamba malo mabiru boni kuna kabila sabie babunna muze le perte yemo buta lingi ba comme théâtre na tombo ya Alain Moloto musique ebetaka siko baruti pa komi moyembi akomi musicien kuna pe sous musique ezo beta bomoni na veste alati veste papa tselanga na vidéo na po bato ba occasion ndenga na zoloba nga moko nazo kosa makambo na zoloba tselanga image ba mona ndenge bato bazo témoigner na tombo bato bazo sa tomone mutasa kufaka na poto matange bima na poto bato batala cercueil et mati avion et ngala ndengana ndi ma témoignage à morgue ce qui m'a kambe sama na morgue likambele kité et comme na Congo allez matalana babandi sko to yoka sko bango totala ka bango tela biso vidéo bo tozonga loba yo sana droit oyokanga na équipe la kanga photo na kanga photo de la somme rappel vidéo la sekravo na komi na na zongi na kefanda kuna na boka miswe musique bando beta la kata kravo ya musique ya Brahimi c'est do beta pena nesi bo yoka Malamona tabo sanza ya rouge nelongi ya paix ati veste ya bleu. Mais ngana moni na nganda ya na zolia na moni sanza na photo. Tozalaki awa tozalaki 4 personnes. Deux techniciens na policier moko. Na bouger botala kuna musique ezo beta na kata kavo kata sikoyo. Et kata oyoka na moni obeda zo benga. Katika sikoyo ngana vivre événement wana. Na vivre événement wana. Mais yoza pasteur il faut le sambe la bonne no. Sambe la tozalaki na sambe le kubo tomola nzambe. Na be confirmer que c'est azaki kosala nzambe ya solo. Musique ebeti na kati ya kavo. Musique ebeti awa. Musique ebeti na kati ya tumbo. Musique ebeti awa. Banda la botama. Na moni lo bo. Na photo pasteur ngana zo mona ngo ya wana zo mona sanza kuna. Musique ebeti awa. Mazo benga Carlos nazo zwa epi. Musique ebeti na kati ya tumbo. Musique ebeti atoyo kyango. Tolu ko musique e mona te toyo ki musique ya. Ebeti na kati ya to papa. Sanza
Merci. Je pense que Makam Tolobara pour un sentiment Koloba. Teto Yaka Koloba pour que bateau basa ba faible. Ba quoi comprendre. Pour tout sous même maman. So ramoni comme alléluia, alléluia. Nenge ba lelo mama Gerda abomi makambo bateau banda ko la film à Jésus. Film à Jésus ça garde émotion. So bateau bateau la film so bete bateau aïe maman bazo lela. Alobi na tongo ba ki sona na wana bandako. Lelo mama Gerda ba biso no sa pesi photo à Jésus. Et quoi, c'est dans le cas, Jésus a commis acteur, tout le monde en vérité dit que Afrakane acteur, botika ko lindaka ye, botika ko yokelaka mawa. Mais or qu'à cette époque-là, cette image est bandé ko pesa biso, ko kotsa biso na souci ya likamwa ndenge likaki. Mais le vraiment to comprendre que ezaki nango film acteur wana ye mo pa bimaki, ay botika ko tsaba photo na mandako na bino. Azanzambe te, aza Jésus te, botika. Alors et le kolelo naiki ko sala ezalaki ko ramener batou dans la vérité ko landa na makambo mogisha oyo nyonso considéra nazana pouvoir wana te ya ko lakisa bino ke o mosala nzambe ya soto ya lukuta mais du moins nazana modèle parce que Jésus-Christ lui-même a bengaki ba pharisien ba tombeau blanchi abaki bolanda levira ba pharisien te abana ko interdire peuple pour que peuple ko kolanda susu évangile o ezali ko te matin na temple parce que comment déjà évangile moko ya kizoba zoba Bazon na ba hypocrisie na miso na kati ya mitema na bango c'est pourquoi le bike na mokolo suka bakoya basala lokuta bakoya bako utiliser kombo na ngai mais osala lokuta bakola ta poso même mitema nkoi bazawa na ba prédicateur mitema mabe baloba na kate bazana ko yinana ato moni bango na matea moko moni bango na stade batemi na bi l'unité l'église de Dieu kuna bakendaki matalana bakendaki bamona na visibilité boyebi bien que Marcelo na Francis bazako yokana te parce que Marcelo baka kwa kana ba prophète te ba surtout ba prophète atani so makambo yo Francis asala ya lukuta bako yokana te na Moïse mbie bobosani ba voice na mwana matete keba mais mukona kufeli mutake bakemba kuna non Moïse mbie ekuta yaki na matanga tout ça c'est ça peut moyen de réconciliation Bible le biboye soko lingotsa offrande au moins que c'est un problème nan de konayo tiko offrande wana kende réconcilie-toi avec ton frère basala te yali yobanza batosite na ebembe matalana ba ye wana matalana batemi ndena monisa c'est Alexis moto ni mozo bien matalana ba loka ba beke président ko sala wana le donc ba veste bimi ndenge bana njili basalaka basomba bilamba sika na matanga ba hypocrite. On la pesi maman Shagi Sharoufa mbote sika zali maman na biso mosala nzamba nguya na tuna kiete maman Shagi Sharoufa to mona ki anniversaire ya mort à papa Wemba oya kitende na bina yosani matalana na yosani nini bage bomisa tombone kunati balobaki ke bakosala mozole wapi mozole na lela mozole bana afani kuna necropole so lela bolongola ngawa ti lela zaka kunati matalana eza pasi pona biso. Mais biso pe to sa awa to banda ko biso loka baraka en tout cas au toko tika soki l'état s'en charger no te ngamo bena ko luwa ba bisi ba transco na ko image de gizo na ko bibisa batu totala makaso zaki na ngolo ba ko betela denile so ko betela ngo ngai parce que o siko yo komi siko donc bokomo sa mangamo nde na nkolo biso ko ba zoba na bino to fana to totala bino ba bêtise bo sala attaque bo ba sala nzambe o ke ko tanga ba sanité na munoko na yo o ko sala na ko finga ye o va pas ko finga ayata na suka ba to fingi point ono bible lobi yesu pas silika na temple abetaka batu c'est ça l'interprétation des écritures yesu abetaka batu na temple ndenge zo finga batu ba biloko ba mama na bango ezandengo wana. Mais c'est que l'aventure. Jésus a bêta batuna temple. Jésus a chassé batuna temple. Pourquoi? Parce que sa vie est acquis prédication. Pourquoi Jésus a bêta batuna temple? Nathan wa kalali sumu ezaki équivalence ya sacrifice. Ce qu'on sait ma sumu et ce qui équivalent faut pas ça ngombe ou pas ça pigeon ou pas ça le hôtel. Alors tant que Jésus a yé makamwane sila ki parce que yé mo azaki mo na pate yaki po kufa pour que makamwane sila tant que moni que wenza na église abina lebo sisa wenzi oh yanga benga na ki batuti so yone ngo to finga batu so comment mais ezan ligne ngo lingi la sanité ya nini ngo to finga batu eza matea oh papa makamba Jésus boko tango te sa vie était mystère botama na yebi kamo donc Jésus zemi na yebi kamo botama na yebi kamo kufa na yebi kamo comment teli non so